bande ko na biso ba théâtre na éviter so bazo pesa ba mbongo ya kolia te ba nini te mais famille ezalaka baza mal organisé famille biologique famille artistique baza na cohésion bien te yango mo tozo subir ba biloko oyo programme bima lobi boyama to éviter balingi basala nini même si azaki na kombo munene mama Shako azu problème bino bo sunga yete bino mbwatanga na ebotika ngo ezala na mbongo pona kokota ba profondeur parce que tout ba profondeur et ko la soni na passe sans quoi na tikala yebi na mona musique ko abetela bisote gato bi 20 scout na yebi mais na arenya seringa azala kateme na yebi de baba na yebi suna basé belo na yebi mais chaque Congo musique nini o donc musique nini o atika o mato na kupo yemba ta mwana abi ta mwana ngona bota na ko yembi se na yebi ba réaction ya bande comme mama Shako tapé à côté. Na lobby bato poto ou bien balande bato landa biso. Nani a évité que bino mbotinda biso ba chroniqueur soit biso ba journaliste to ke rosa be biso to moni événement. Bato bato ba ki marche ko ba longoli mino akufi ba longoli 3000 namba bazo lela 3000 ezalaka. Il faut to mituna 3000 wana ba longola ki yango quand et puis akufi quand. Et bah, en tout cas, le côté ma bête, on a un achat au Congo, man, artiste. N'ako ebe kambala moko artiste en danser. Et surtout n'ako ebe makasi na Marie Misamu. Yena Karine Mokondi na mo ane Margot. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Na yebi boko tuna na lamba kabianini. Bazoruba na yebi kuramba te eloko na zolamba bino buye bien sekele ya cuisine na koyebisa moto te naza kulamba shema yo nini yango dixième vie alors bandi kuiza bongo famenom isobe number 1 le roi du rire naza usenga na bino ba obulinga kanga bo s'abonner na Sheraton TV na Sheraton TV bumuna makambo bien buyuka ba comédie kitoko ba théâtre bien ba gag ya bien Sheraton TV bulanda émotion ya binu pa bumuna falon moi si kitoko ba rubi mwana nkoi autika nkoi émotion ya kitoko bumuna bisu ba article na binu o ya Congo o boringaka tusura na binu liko ngande na suyu na binu boy. Très heureuse de vous retrouver devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Bonjour, bonsoir, ça dépendra à l'heure à laquelle au Bokolanda Bisso. Je suis Doriane, Doriane la fille intelligente. Merci à Francis derrière la caméra. Merci Nabino Balandi à Sheraton Télévision. On va toujours vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Et Lelo Nayeto Sola Nabino Maimaza Koleka Namatanga ya Maman Shako. Nakozalanga mon côté na micro nanga, je suis avec Marlène. Marlène, elle est journaliste, analyste. Naine toko solo la réalité où les kalelo na matanga ya Maman Shako. Déjà avant, déjà depuis Maman Shako akufa et l'Obama a déjà que bande konaye oyo ya basala kanaye musala moko to artiste comédien bazo lelaye kito côté ba commissaire esika ya matanga lokola esika ya feti bazo lambisa bazo ya kolia wana bazo lata ba uniforme mais to qui sous plus loin lelo ba interdire ba journaliste surtout tout ba chroniqueur bandeko ba salaka na internet et puis bandeko ya théâtre ba sala ba émission wana par rapport ya ba titre o bazotia et ba titre wana bazako fingisa famille ya Maman Shako to mémoire ya Maman Shako tozana maebele ya kosolola na émission o nandeko Marlène o azali journaliste nde na pesi directement bonjour et bienvenue. Bonjour Doriane, na sepela mi ko bengo Doriane parce que na se souvient na petite sœur na ngai, petite sœur na peu comme ni pesali Doriane. Sengo ya koyamba yo na émission na biso ndena lobaki toujours toye kosolola to ko analyser maimaza koleka lelo na matanga ya Maman Shako azali artiste monene asali 42 ans ya carrière na yeba lobi eleki kutu ya mobutu asali ki 32 ans mais aujourd'hui lelo bandeko ya Maman Shako ba interdire ba comédien na ba journaliste o baza ko travailler na YouTube bakende kosala musala par rapport ya ba titre et ba titre wana ce qui est plus choquant eza par rapport ya ndenge bandeko ba kolala na matanga eloka kolie zate eloka komele zate donc bandeko ya théâtre pona ko soutenir situation wana baza ko chola na ba titre na bango tant que yo journaliste analyste ko ikoloba nini na bandeko na biso ya comédien. Bon Dorian omoni na likambunyo surtout ba ramba monte pona ko accuser bato parce que batala rapé Maman Shako fois comme bemba zalaki pe humain azalaki vivante azalaki kotambola azalaki pe kokuta na ba situation oyo komeli lelo baninga na ye ya théâtre c'est-à-dire na ba matanga faut que tala ko se comporter ndenge nini tu vois donc
faut te comprendre le mot comme un système à buzz. Biso to tangi na ifasik batangi biso comme ba attaque. Lo na mona ba dormo le ba titre mingi. O titre ba la linzala. Quelque part eza mabe mais côté musu pesa pe mabete parce que toyebi. Non, eza mabete. Oyebi avant ko juger mutu faut tala nan parcours mutu. Lo to benga marché ka comme bembe. To bengi bembe mazaki na mokili. Olobi bien, asali 42 ans ya carrière. 42 ans carrière en salango wapi. N'est-ce pas dans le monde artistique? Il y a des comédiens. Il y a des comédiens qui font ça à chaque. Non, non. Comédiens qui font ça à chaque côté. À chaque côté, assister à matanga ya batu. Tu sais comment ça se passe là-bas? Tu sais matanga ya mindondo le kaka, ya fait mindondo. Tu sais ndenge ya dadi ki kamba le kaka, ya pululu. Tu sais que ça la bongo. Ozoeba. Pour la ndenge bande ko na biso ba théâtre na éviter so bazo pesa bambongo ya kolia te ba nini te mes famille ezalaka oyebi na nyoso tout atani to bimara libana benga marli na ndemi boy na famille biologique nanga lo so likame ko elinga bino famille presque boko ya mais famille biologique faut ba tele mapé maman yo ozana yo d'accord nde bande ko babi que famille ezo sala le côté parce que zaka bande ko théâtre te so kina ko signaler ezapena bande ko bazan nzinga oyo bayebaki mama chako oyo bazoteka nzinga baza koloba mabe pona famille bazomona ke famille ezosala eloko te donc depuis mama chako azaki maladi baza ko pointer famille les doigts là nazo signaler bino jeter là na monaki et naza surprise te na o na yo ki lelo mais tous on a besoin pe ya vie na yo to moni ki ozo soutenir peut-être ba comédien peut-être mama chako payer pe na marche na ye pasalaka bona matanga mosusu non pour mes amis so robili kamba famille na yebse lo moko lo biso ba africain peuple africain to zara na ba donc ma façon de vivre française sera très faible. Façon de raisonnement sera très faible. Tous les gens qui le bandent comme on a TV, que journaliste. Il y a des gens qui ont au bout de la banque, au tchèque on a poche. Il y a des gens qui ont des bana libanda. Bamisuku batamu wana ko ebingate ngande kwa kingandi. Ngande kwa boy. Azo yibana, azo lizwa mbongo na nzela na komba mtu wana, azo lionso komba mtu, neti komba na famille mashako. Bande ko na evi ke ba mona ke le kwa mtu a train. Bataki le devant ya nyonso tout moment batu asali mingi ya ngwana ko tata mso ko to ba bien matériel te pourquoi parce que azaki kaka o benga ba no kwa famille. O comprendre. O ebi no kwa famille. OK. Ata mwana beli mutu pasi ata za ndaka libana yendo ko benga poasunga famille. Lelo to ko vivre ngobongo. Ndeko na bino ka moko so ka bimi boy. Bino bokangi maboko motela ndeko na. To ko lo bango bongo. Comment se fait-il? Comment ça peut expliquer bino famille biologique? Même si azaki na kombo munene mama Chako. Azu problème bino bo sunga yete bino batanga na ebo tika ngo ezala na bongo pona kokota ba profondeur parce que tout ba profondeur et ko la soni na passe mama Chako ba olele wapi matanga ne batango wapi famille na ye ba mama beli na mama na o aganga ki na hôpital HJ bo kendete bo ya pona ba quartier yote bo sala boyete mama wana azangi ndako otande ko ne pa lela Faki basa ni baki hotel na palais du peuple pour yango za palais du peuple congolais. Fallait baki hotel kuna. Vous comprendre. Donc il faut que te ko acquiser batunyo surtout pour na makambo wana. Na o etali makambo ya ba titre hein Dorian. Tala totanga ngo. Au moins ko te ba titre o ba baro bo te ba titre mo ka mabe. Et ate que titre examen bête mais titre est-ce qu'il y a l'occulteur to le ba. Exact, attaque suspense. Comme si na kolo balelo qui a titre dans le biais était comme exemple, na titre par exemple que papa na biso Félix Tshisekedi a violé bana 10 ou bien prêtre ba prêtre catholique autobi que bon bazara bongo ba singleton que abimi na basi 10 na kosi bon le muto ko ba prêtre. Comment ça peut expliquer un prêtre à qui kobimana bana miki alors nga sa nini alanda titre eza attaque suspense kana attaque nanga yonde côté na ka tuer makambo za akati vous comprendre donc on a tout la réaction ya bande comme mama Chako ba taper à côté na lobby bato apoto ou bien balande bato landa biso nani ayebite ke bino mbotinda ka biso ba chroniqueur soit biso ba journaliste to ke rosala be miso to moni événement. Pour ça la mission est ma bête. Problème est la mingi à titre. Et bango pe bazolo belango na sens nini. Kendeko abino
akufi ndeko ya bino na esika o ba kolela situation eza difficile situation ba kolia to peut-être bino pe tant que bokoki ko contribuer pe bokoki ko tia pe cotisation mais bino bona bino encore bolingi loko trop mbongo mingi ale bozo tia ba titre wana pona ko humilier to pona ko diminuer image ya ndeko non ku ba kunzite eloko o bakangela journaliste zaka so akosi likambo. Parce que le travail à journaliste, c'est OK, au chercher des informations, au récolter, au traiter et puis au diffuser. Tant que au diffuser, ça le coûte, ça solo. Dans mon éloge, bon condamner journaliste était. Tant que au donc le vendeur ceux qui m'a rembazé le baiser le coûte, bah causer les familles maman chako. Tu te rebaille non c'est que les hommes abé ma casse. On a bandé qu'on a biso botika. Base auto le cara base eza on a soukate. On confirmer qui avant que la deuxième question que ba comédien na bolingote moi j'affirme ça na biloko ya boye o bozo sala parce que ngana ke na ngate na ke na makambo ya journalisme te na ke na makambo batakte na ke kaka na ba personne oyo baza ba comédien to moni mingi pe o mona pe ya sala na ye journalisme te mais quand même à apprendre yango mais façon en ko sala lango na o ya bino bilo mususu c'est trop triste to mona bino to mama chaque kwa kufaki kolela o banda kolela souci wana pas wana bozana on fait beau continuer ko exprimer yango parce que de les débits il y a liwa ya maman déjà bon comme ça que si kango fait et ils ont continué kaka ti lelo ba pekisi bino mona te que soni vraiment na niveau que ba famille ba pekisi ba comédien ba tourner mona te que ça soni oyebi ndi mobo ya lombo ayembaka ke lelo to koma mona matanga fait oyebi so za ndimba série nini oyebi so za ndimba série nini ndimbo mo maloba mo baloba boye lelo to koma mona matanga koma lokola place ya fête place ya rassemblement e banda lelo te ya lelo bino bokomi kolinga bola titango na matanga mama chako soit na roba bokomulika ba base na bino parce que toyebi ke lega kaka bongo ata bozi matanga na famille so bozo vanda kutu ba famille so baza ko mo baso bayebi ke batu bayankende ba olala to tila bango café to tila bango na nini na gene pour que moto tozo mo ba comédie na bango esa biso moi bien oyebi te ke zalaka. Ce qu'on a dû comprendre c'est que les matins en marche au bozo gravité on prend nini gravité et les cambo o ezo ya chaque tout là to la ngozo bota o ba publier ba lobby boy o ba sali boy o ba nidité na yende akba kotsa ke na manque makangi photo ta wana eza mabe moto ko boya me ba sala ngopena et pas maman et pas Marie Misam o kaka ngote continuer dilu ba sala ka ngope bazo kotisa to moni to lo polele mais nazo comprendre te ezaka ba base auto linto lukango parce que batu ba mona ou bien ezanine parce que likambo matanga marché en tout cas limbisa boye c'est un grave et bandaki depuis na hôpital HG o akufi pona ba carte o ba carte wana batu musu ba kende te lelo ekomi ke matanga eza omoni eloko organisation se bandaka au sein ya famille et bimi ceux qui font bamona ke bazaki baza na compatibilité te ya kozwa matanga wana mais balingaki babenga famille artistique na ba solo li vous comprendre ba solo li balukita msusu moi tuteur moko no to moni eza boye bozwa déjà makambo en marche lokola bango moko famille baza mal organisée yango depuis le début na hôpital baganga ba n'importe quoi ba boseni ke bazo accuser gouvernement bazo accuser muto asali bango bolamu bino bovandi bayaka kaka pesa bino babiloko kolia bapesa bino ya komela bakunda quand même musala mama yoka l'État pour donner la place à un ami. L'État a sa mission. La population, hein? Culture, tout le monde n'a pas la culture, elle éleva la nation. Ce qui bango, ce qui gouvernement a son sala pour les artistes, comédiens, où les hommes habitent? Non, on a par rapport à mon carte. Maman bata vandi nae. Atala bi na ko sala nini pona ba artiste na biso. Na sala nini. Yekuto sonjaka na groupe salon. Benga papa masum de brandé. Alobi ke to mekana ko solo la na sala nini. Maman dani bokomba zaki wana bazimo makantimu ki ba pesa ide babi. Non, omoni ko pesa elamba. Ko pesa ya kolia. Kokunda. Eza mabete eza bien mais il faut mutazala assurer na quelque chose ba artiste nso baza de laisser so mona la plupart zaka soko abeli o bo sambongo pour que basa nini ba traiter il faut basala eboye mais soko pesi bango assurance santé ekozala bien pona bango ozo mona ndo mona ki mama Denise Nyakuro azali bongo mama la première dame de la République habitena mekana ko sa initiative wana ya ba carte de santé. Tout le monde ba comédien n'y sont pas te taper ko imai ezaki pour ba comédien non surtout te tout ça combien de nabi
sala mekana osala bilan osala statistique ba comédien baza combien na ba bazo botama est-ce que maman Denise asali non ata 5 ans na pouvoir te aye koya aza capable Joseph Kabila pati karambono aza capable ya kozwebela ba comédien ona ba bazo botama lelo pati azo bango na assurance santé apona ki ba tête o yekuta zaki na posaka ya groupe salon pona na ipso vérité mais herbe na groupe salon oté et belé pe ba botama ba sala rapé bien ba édikara pe mas na ndenge moko ya bien yongo a charger ki masumu ndeko elombe a charger bango ebete bon mekana nu koluka bango pe basali nini baluki batina ba norme na bango bataki wana etali bango etali ba organisation na bango de bataki wana etali biso te mais bango bayaki kaka na finalité ya likambo pa mama Denise atali abi bon OK na nzimi aluki abi bo luko hôpital bango ba préférer HJ siko lelo hôpital obino bolinga ki ekomi ke boye na boye. Merci beaucoup Ndeko Marlène, merci beaucoup Balandi à Sheraton Télévision, tozana Ndeko Marlène au toto solo là, maima koleka na matanga mama chako o ezope sa pasi, mais surtout ya ba carte wana et pesa ki pasi ba kiza ki peut HJ et Ndeko moko pe to kutana ki na ye aza pekaka azwa pe traitement kuna et si nga rapete ce que ko zwa traitement ko za la pe main vide hein. Oza na carte bien sûr mais ala na kanya kana yo na nini ce qui kuna simite ko pe ko faire déplacer mutu na to monde pe mama chako kufi po problème pe à finance c'est posé qui pose au monde que ba docteur bato qui pété ce qui ndeko wana pe azaki na likani si ko faire déplacer maman na douleur azalaki nango peut-être que alnga ko zwa guérison to qui na biso malem Dorian bato bazo le raki marche ko balongo li mino akufi balongo li 3 minutes maman bazo le 3 minutes ezalaka il faut to mituna 3 minutes wana balongo la ki yango quand et puis akufi quand balongo lo mino pendant 3 semaines biso na 3 semaines wana chaîne moko kaka Wemsa TV ba uti ko pesa diplôme ayaki le 30 tozalaki na marcha ko boy po téléphone nga station mais bongo mona ba image mais ba photo ezali aye mobimba wanda ba uti ko longole minu wana ba pesi ba décerner diplôme wana ya mérite na ndenge ya sali musala na ye yo mo yebika ba pesa ba misala ko pesa ba diplôme ba pesi diplôme et l'équipe mikolo et l'équipe des jours aye ko ya l'équipe na terrasse a to vandi to solina marcha ko et moi nanga et boy et moi était ba diplôme mo pe l'équipe etana bebe na ndaku ezo senga pe bambongo ayoka ni marcha ko zakini ko loba ngabi abi mama na komi na ngata 1000 tala ajour nga na salle na monde oyo nazo rapé kaka moi muke ba pesa wana eza ba honneur bazo pesa ngai ozo mona to soli na mama na marcha ko bongo siko to ko yoka kufinga na mitu neko na bimino ba longa kaka mbala moko kufi nazi moment intégralité ya likamuno surtout na bimbo c'est que ça la maladie mutu yaki na kati oyebi ke marcha ko pas yaki na problème ba myome bakanga ki na 7 myome na libumu est-ce que ozo yebango nous tu vois il faut que le bilango faut que le bilan makambu wana par rapport à minou ba ndeko na biso ba médecin ba toyoka ki ma solo et ko ça la 3 semaines té premier jour deuxième jour ceux qui passent ça va resala mais ceux qui déjà commis 3 semaines c'est autre chose parce que déjà ba opérer que 3 semaines muto atamboli asali ba benga ngoni ba bloc le ba sala ko za ranine ba tournage ba répétition akepe banjonzi ndeko na biso ya à jouer à moi un PD à outaki poto Mike l'a dit oui OK et puis en plus akei sous tara bengi na fête munene bongo le quoi ya chaîne télévision akei pe à se présenter parce qu'il y a bonne santé na kosa ote santé kitoko todo sola kuta bini allié ozomona donc makambo faut ko landela ngo makasi pona ba négocier ba médecin ba hôpitaux ezaka HJT ba hôpital nyos tout bazaka na comportement on est surtout ba médecin na ebité ceux qui métier o bakenda ko yekola ezaka ndeke kende saboter mutu no ba serment ba salaka yo sali serment ngosko yo bit nango ezalaka nini marcha ko zomtela bisoku ako ya victime ya makambo te pour que mutu aye malade na hôpital qui s'appelle maman Denise Soni que mutu aye na hôpital bango ba négliger ozomona peut-être fondation etindaki mbongo na retard nde basala mais yo zwana nous yo ku tozo ba makambo ta totena hors mi fondation so ko ke mutu aza normal ba ke na mbongo na poche ato ke hôpital amne ndeni makambo ka yabo to tu ko perdre camarade absolu moko il y a pas longtemps pe à son âme Judith ya kufa ki ndenge nini aboti na hôpital moko ya muke ba memie na ngali makomi na ngali makuna boy po ba zoaye kaka o coronavirus mutu tu ko bota normal ba mele coronavirus a perdre vie na ye
programme ba prélever ta examen en ngalier hôpital le quoi ngalier et c'est ngo ka ba HJT hôpital nous ba commencer il faut neto télémer ba médecin oyo mentalité na bango comportement na bango faut ba changer et qui ont des musiques surtout bande connaissance ba médecin ils ont vraiment pas suivi bazo bossa na que on vit qu'une seule fois ne mama chaque tiki biso à quel libela makasi ya kosala arwana zalaki nango ekei to ebite nani ya ko remplacer mama chako tozo ke na biso malembe maeka ya ba comédien wana toza koloba to moni lelo bande ko NPC au président Eza Masumu nyande ko artiste à danger chara Congo eza ko yinda pour la responsabilité ya matanga donc de ko chara Congo alingi yende à sa charge entre guillemets pe to moni programme à matanga et circulaki et aujourd'hui balobi eza programme ya lokuta ba salengo eza lokuta na makambo zo le kana matanga to ko loba ni organisation, qu'est-ce qui se passe plutôt en fait dans matanga mama chako? Kasi Dorian on est toujours belle quand il y a mal organisation. Baza mal organisé, famille biologique, famille artistique, baza na cohésion ambiante. Yango mo toujours subir babiloko oyo. Programme bima, lobiye boyama, to éviter balingi basala nini. Donc wana vomezali bien te makasi. Na likambo etali bande ko na biso ya ANTPC quand même papa Masumu de Brende na papa na chaque Congo artiste en danger na éviter chaque Congo finalement il y a artiste qui est artiste na danger wana ezalaka wapi et basé sur nini et en tout cas le côté mabe tenga na ba na chaque Congo mana makambo ba artiste na ko ebeka mbala moko artiste en danger et surtout na ko ebe makasi na Marie Misamu yena Karine Mokondi na mwana Margot place na ko yeba Margot bonjour place na ko ebe makasi mais sans quoi na tikala yebe na mona musique a betela bisote gato bivin scout na yebi mais na arenya seringa azala te mais na yebi de baba na yebi suna basé belo na yebi mais chaque Congo musique nini donc musique nini atika o mato na kupo yemba ta mwana abi ta mwana ngona obota na ko yembi se na yebi traiter les marathons on a rappelé bande kuna ka maladie lelo nde kuna biso ya ndimosi aza na hôpital fallait ko ba faire voyager ba comédien ba tieka kisongi ANTPC wana toyoka raté bon ba te makana matanga mais na kaya mutu aza maladie ba yoka na raté to moni moi ba fondation bimi awa et mon nous vivant mususu ya ba sai baza toujours à côté donc pas Masumu kutu matanga ya kate mais ka organisation kolanda ka makambo mbongo bon pour mes ala nini na côté la pas Masumu te na makambo mbongo te ngape ndo moni ngaboy na ndimite ke pas Masumu ayebinga mais to ba likambo ya organisation na likambo leadership na vina biso omtu so ngaka yenda za la tête soko kena toyoka ngo na libana mais soko kena NTPC wana okapi makambo erenyaka kuna est-ce que ba comédien batiaka cotisation est-ce que ba comédien bakendaka ba réunion omoni comité de na structure nango est-ce que ba structure ya NTPC wana ezaka respecter pas ba comédien d'abord on se bayoka na raté ta to mo nango na appel ko to mo nango na appel ko chaque jour tu réformer la rabaninyo yo ba benga ngoni ba membre toujours reformuler ba ordre ba structure pour et aussi on a quasi n'appelle ko ezake ba o ba renyaki junior atikali ka président so Dimitri na vice ça qui m'a besoin que rachou pas ça qui m'a be balongo e ba non biso no ba membre yo yebisaka combien fois d'autres causes na kati appel ko na alors comment appel ko na lobate awa peut-être tu vois toza appel ko moi ma comme surtout de voilà réunion zala ki ezala awa mais bato belé na mona na groupe wana na yeba bango te même si tanga mon place c'est comme kuna ko na franche non na kete na kendaka te mais mon président mais ozoli kambo président faut télément aza choité c'est pas dit que boy na boy attends écoute la tout le monde a raté mais si on a zoli kambu président tu as tellement scolaire tellement bon que ake kuna po ebi ka ozambongo bi otaka nyaka na poche attends un peu Deborah bande ko appel ko ba bito cha ba $5 ande ko Deborah akufela ki mwana Ronchard Mboulé qui ton âme réponse à paix donc ba senga pe ba $5 azo ba comme est-ce que Deborah yoza nous a conscience est-ce que Deborah yaka na ba réunion Deborah amona na mais les razu comme ça il faut assister yango yo papa Masumu salaka donc faut ba yoka yé même si bakutana na macha côté bakutana kana ba tournage même si macha ba blom sura ya raté mais sura problème faut penser ma télé siko pourquoi bande ko biso ba comédien bazo moni mbongo lere ko bima et puis makana komba mutu moko ata boke 10
les va passer enveloppe bon peut se remettre dans la poche à mutu moko siko à quoi sert faut nous suka bozala bango bazo finga pa masumo za moyibi aza boye ayaka ka le bato akolela siko bango wana so bakei mbongo ba kiba osana ngoni foka ba mona leko ko salim ta tutika mutu ya mabe makambo yango zo banda ibandi na mboka ti kititi moeto évoluer ezate. Merci beaucoup Ndeko Marlène. Ndengo s'est disposé qui na to solo la maïzo le kana matanga machako. Merci à Francis derrière la caméra. Tozo ke na biso malembe na suka. Moi liloba na ba imboka, moi liloba na ba fan ya mama Chako. Moi liloba pe na bandeko na biso ba comédien de bazo akize. En tout cas pour la mama Chako en tout cas et tout ça nga passe. Non mone na ça ko na mone na simananga. Pour vendre kana simananga wana to solo li na pesi sucre meli jour tozalaki ni na manifestation wana na biso ba pesa ki diplôme wana to solo li téléphone na charge donc ezaki passe mingi zo sala passe na ngamo na zaki kuna na moni na osenga kana bandeka so ba comédie bozana bolingo côté ka uniforme za mabete na ke ba côté ka ba uniforme bazomela côté ka uniforme za mabete macho pas te ba uniforme na matanga bato côté ka uniforme za ngo mabete mais bolingo ka botaka kimia matanga nyoso tu ateza ya star te le botolobeli on pose star le roi machako mais na banda kumsuto mo matango eza mobulu makasi matango to lembi yango ezake bazana bolingo te bazana baza organiser te mais soki to tie msoko to tie bolingo na to tina organisation moko bien to kende bien et malamu pe ko salema l'état za wana l'état zo zela kaka bino nde pour que to makamu to simba nango. Na pesi mbote na Francis na pesi mbote na ba tous balinga Marlène Malela tozaka wana pona bino ba sepelaka na nga mingi en tout cas na pesi bino mbote. Merci beaucoup Ndeko Marlène, merci à vous chers abonnés de Sheraton Télévision. Nena lobaki tozalaki na Ndeko Marlène toaki ka kosolola makambo ezoleka na matanga ya mama Chako azali artiste comédien munene na mboka na biso 42 ans ya na musala 42 ans ya kosalela mboka na biso balobi abimi atane le côté ata mwandambo ya mabele te bandeko ya théâtre batika ko jouer to ba continuer ko jouer pour théâtre eza ko pesa eloko moko te ma ebeleza ko bima na matanga na mais toaki quand même ko analyser to komi na biso na suka. Quant à moi je vous dis déjà au revoir et à la prochaine, bye. Sheraton TV, la chaîne d'excellence.